koyebisanga un jour ke joka aleki yo na marketing nakofinga yo nafingi mama na yo oyebisanga jibe joka kabengele marketing aleki yo ke nakofinga mama na bino nakofinga ti bakoko na village alider na biso mpe ya musique soki moto azosala epai na yo soki ya biso yebisa mwasi na yo observation botika mpe kofina basi ya bato mabele ntango héritier watana batali stade apesi faire egola mokongo shit ya héritier watana bemona na ye wana oke plus loin ya koloba héritier watana bezali ata diversaire afali par rapport à la rumba congolaise héritier watana boleki fali ntango héritier watana bakomi koluka atire fere atinda batude balamuka mpo batumba fere. C'est là où shit ya héritier Watanabe et Salemaki. Pour le midi, à sa bêta finale la musique congolaise, à sa clôturer affaire la musique à Congo. Faire rigoler comme il le na top. Et très la bêta finale la musique congolaise. N'engue ba kofolo midi ba tiba sala. Atike la suko ba fali na ba héritier na ba fabrigas. Bo potana ya. Donc héritier cherche ton cible. Tango zolo ba ke batu ya faire rigoler ba finga kayo. Muto ya biro nini ya faire rigoler ça le kana télévision pour finga héritier. Héritier Watanabe pas ya faire aux amouana. Aux am même pas les qui a faire. Aux amouana ya faire. Pour fabriquer ça autant la ba faire. Fabriquer dans la besoin à ben d'affaires pour pas comment na niveau ba faire baza. Mais héritier Watanabe baza non atteint autant la fabriquer. Non na comité. Faza likolo ya héritier Watanabe x10. Lelo faire rigoler ba ko beta histoire ya rumba te sans batanga faire. Ce qu'il fallait, oh, baneko kansake ya ko kende nzela moko na faire. Lelo faire rigoler tiki fallait akutikali na se. A combien plus fort que héritier Watanabe l'artiste Azana nukutu na deuxième escalier ya musique congolaise. Lelo soki carrière héritier Watanabe ezosila ezate pour héritier Watanabe yebi musique tete. Ezate ke pour héritier Watanabe yebi koyemba tete. Soki carrière ya héritier Watanabe ezosila ezo juste parce que héritier Watanabe azo perdre cible. Album ya héritier Watanabe oyo te koleka avant abimisa oyo Mionge mi démon. Ce quel album wala betaki bravo, c'est parce que dans moment on a hérité Watanabe dans bon terme na faire. Pour oyo ko comme na ba type oyo faire go la zanango eza lelo te za lobby te héritier. Ozo ke ko beta na poto, o te date na Europe. Mais ozo ngeli même bêtise oyo salaki na Stade des Martyrs. Bienvenue dans notre chaîne Congo Source Télévision. Merci Nababo et surtout à Congo Source Télévision. La confiance au Bopé Saka l'homme c'est dans un corps sans Motomo Bopé to abili sumute. Ndenge na Sarabino a maboko pembe l'homme c'est dans la vérité sur vérité. Lelo na face à face d'abino poto solo. La mbangu affaire oyo héritage de créer rancune entre yé na ferré. Est-ce que héritage est capable de créer rancune na ferré ou pas? Nous allons parler dans cette émission. Dans cette émission autogolobela descendre il a fallu pour parler la poto nini komelier pas si peu mawa. Je vais vous expliquer ça dans cette émission on a golobela affaire double stade de Tata Raphaël il a fait rigola on peut sabino ba piste importance il y a festival wana tokoye ba yango awa émission oyo lelo. Merci na ba tout balandaka ngai, merci na bino na confiance bozo pesa ngai, merci na Sam Kunku le nécessaire ba lobi papa bio Sam Kunku le nécessaire papa bio Vana Langbende la yo, hein, mobali ya maman aimé kunku,
sans oublier balobi pire vie à petit na ya San Vungu ya ba San Vungu depuis Chicago. Là je vois directement balobi Serge Manoka depuis quelque part. Serge Manoka ya wana. Là je vois directement balobi Zengamambu Madison ya wana ba nyoso ya ngai bo s'abonner bo partager des éléments et ça la ka bien. Na yembangu to solo la nanu affaire ya héritier Watanabe. To lali to la mouke héritier Watanabe sali sortie médiatique. Moi je me pose tant de questions. Qu'est-ce qui se passe dans héritier Watanabe? Lelo souki carrière héritier Watanabe ezosi la ezate pour héritier Watanabe yebi musique tété. Ezate que pour héritier Watanabe yebi koyemba tété. Ce qui carrière ya héritier Watanabe ezosi la ezo juste parce que héritier Watanabe azo perdre cible. Na musique mutu surtout ayebaka cible na ye. Na musique mutu to ayebaka nani ongana ko tirer. Na musique mutu nyonso ayebaka ke adversaire na ngeze tel. Mais héritier Watanabe lelo na carrière na ye a perdre cible. Azo yebate adversaire na nga cible na nga za nani na koko simba po abenda nga la musique. Yango bomoni carrière ya héritier Watanabe ezo kende de shit en shit. Yango bomoni lelo héritier Watanabe n'arrive pas ya ko se positionner. Pourquoi? Cible na ya yebi été. Je vais vous dire une chose. Album ya héritier Watanabe oyo te koleka avant abimisa oyo Mionge mi démon. Ce quel album wale betaki bravo, c'est parce que dans le moment où on a hérité Watanabe a bon terme na faire. C'est parce que dans le moment où on a hérité Watanabe cible na yeba nego tale la c'était Fabregas. Yango c'est qui ke batu ba ta regard na bango na album ya hérité Watanabe. Ndel lelo hérité Watanabe azwa ki confiance a mimona ke na koki na ko beta stade. Tango hérité Watanabe tali stade apesi faire gola mukongo shit ya hérité Watanabe mona na wana. Tango héritier Watanabe komi ko luka attirer ferre. Atinda batude ba la muka po ba tumba ferre. C'est là où shit ya héritier Watanabe et salemaki. Donc échec ya musique héritier Watanabe zaka na rotala ferre ko tirer ferre. Or, na rotala bien. Héritier Watanabe zana na premier étage. Non, comme même pas dans 5e étage de la musique congolaise. Si vous voulez faire un goal, comme dans le sommet de la musique congolaise. Les chanteurs le faire a déjà l'icône de la musique congolaise. Les faire un goal, il y a une histoire de rumba sans battre à faire. Ce qu'il fallait, quand il y a un faire, les faire un goal, il fallait Kotikali na se. A combien plus fort que héritier Watanabe l'artiste azana nukutu na deuxième escalier la musique congolaise te. Héritier Watanabe fo zonga. Muto yaza mwa likolo na ye o héritier ko kotala benda eza Fabregas Maestro. Vrai cible et héritier Watanabe héritier ko tala eza Fabregas eza ferreté. Pour Fabregas a tala ba ferre.
Fabricant a besoin à ben d'affaires et pas comment na niveau ba faire baza. Mais héritier Watana baza non atteint côté la Fabrigas. Non na comité. Faza likolo ya héritier Watana be fois 10. Mais héritier sauté. A comment on toucher faire. O comme pas à faire mon colonini. Watana be na ko tirer faire et ça le zo mi ben da carrière non assez. Tant qu'on a tiré faire, on a quitté sa carrière musicalement. Bison nyo soto yeba ki na musique. Batambola ga dédé. Mais héritier Watana be oza vide. On a diversité. Yango mono do ko avancer té. Tu dois regarder. Héritier, il faut le cible. Il faut le adversaire. Il faut le détail. Osa na été. Ngana ko ke plus loin ya koloba. Héritier Watana bezana ta adversaire a fallu. Par rapport à la rumba congolaise, héritier Watana boleki fali. Par rapport à l'identité à la musique congolaise, héritier Watana boleki fali. Botika Fabrigas d'affaires et moi likolo. Pour bango basi ba confirmer la rumba. Faire égola tant que la rumba congolaise existe. Faire égola vous a toujours na top. Donc héritier, tu dois chercher ton cible. Lucas cible n'a pas fait arrêter. Cible n'a pas fait arrêter. Et le quoi le faire ego la muga comme tu as tembela kofolo mide. Faire ego tu as tembela kofolo mide jamais. Pour kofolo mide à sa bêta finale la musique congolaise, à sa clôturer affaire la musique à Congo. Faire rigoler comme il est là top et tirer la bête finale de la musique congolaise n'engage pas kofolo mide ba tiba ça là article la siko ba fali na ba héritier na ba Fabrigas bo potana ya donc héritier cherche ton cible tant ozolo ba ke batu ya faire rigoler ba finga kayo muto ya biro nini ya faire rigoler ça le kana télévision pour finga héritier. Héritier Watana ne peut pas faire aux amouana. Aux am même pas les qui a fait. Aux amouana y a fait. Pour faire rigoler pas à Weranson, à sa papa les qui n'a bino. Excusez. Donc vous allez comprendre que aujourd'hui la musique à Congo, tu comme il se perdre. Pourquoi? Bah tu comme héritier, bah je vais cible la bangote. Fabrigas c'est là. Diembela Fabrigas. So Diembeli Fabrigas. Oh luko comme on a ba tube et belé le quoi Fabrigas ça zango. Tant qu'on comme on a ba tube à bongo adversaire non valable que dans la fa. Pour oyo comme na ba type oyo faire ego la zanango eza lelo te za lobby te héritier ozo ke robeta na poto o te date na Europe mais ozongeli même bêtise oyo salaki na Stade des Martyrs ozongeli même bêtise ya ko taquer faire oyo salaki na Stade des Martyrs mutu lokola ba porte parole no bazo aider ote Lelo la musique à Congo, muto asimbi ba fanatique nyoso to bayebi musique, o bayebi rumba c'est ferré. Donc si on doit faire faire, on doit faire rumba congolaise. Donc bato bayebi musique, bato balingaka musique, bato balingaka rumba bakoya concert noté. Mais non on kota concert na yo. Po fallait azana ba fanatique te ya rumba. Tant on zo ko taquer faire
ba fanatique bato ba yebi musique bato ba na lito ya rumba bango ende ba linga ka faire bango ende ba fanatique a faire ba koya ndenge nini okomona okobeta concert ba fanatique bazate bato bazate héritier mi kitisa osili déjà carrière likola tembe moto na tembe okebeta stade de martyr carrière ekufa yo mi kitisa héritier tika ko se comparer na Ferré. Arrête ça. Les lobes tout coup tu comprendre que tout ça la erreur ya ko comparer Ferré na Fally. Pour Fally dans le niveau ya Ferré té. Fally dans le niveau ya bano babotami lelo ba wesh bano mike wana nde ba fanatique ya Fally mais faire dans le niveau ya ba fanatique ba intellectuel faire dans le niveau ya ba fanatique ba parents ba responsable bato ba dans la lito ya koyoka musique bango nde ba fanatique à faire donc to ba rumba congolaise yango moko na kana fanatique ya faire musique ya rumba yango moko na fanatique ya faire donc inutile ya muto vana na plateau à comparer Ferré na Fally. Yango na oloba na okende plus loin. Batoka ba Manix, batoka ba Zakari. Ce sont des gens oyoyo bakangi kitenda mwindu na misuka po ba finga Ferré. Do bandimi na bango ba bima bizengi mais ba finga Ferré po ba sepelisa Fally. Comme Moutou a besoin, Moutou a mayele, Moutou a besoin de côté la musique à Congo, à Koki ko finga faire été. Yango lelo bomoni bato ba yebi makambo musique loka ba kofolo mide. Bandima ba benga bango ba goloa. Siko yebi sanga soki bato ba kofolo mide bandima benga bango ba goloa. Yo siko un individu le wa Manix. Po ba memi na poto biya poto. Ate fingisi yo Ferré et où ça la Ferré ni. Pour la makambo ko yeba musique, na makambo lito ya musique, Manix yebi musique té. Eza péché. Eza lisumu ya ko comparer Ferré na Fally. Parce que Fally, si lelo a revaka comme loko la Ferré. Fally revenir dans la ayemba ka loko la Ferré. Fally revenir dans la bimisa ba voix au faire abimisaka. Mais c'est déjà trop tard. Nous étions ces tengami na kimukolo ndeni ko dressango. C'est trop tard. Tant que vous êtes dans le plateau, on doit faire plaisir na Fally. On va dans le plateau, on doit faire plaisir na Fally. Yebaka, on doit demander carrière ya Fally. N'enga mongona bato héritier. Tant que vous êtes dans le plateau, pour nous faire héritier plaisir. Ya relaxer dans moto na tembe. Ya relaxer dans danger. Bozo bon ma carrière héritier. Ya ngo bomoni lelo carrière héritier sili. Car héritier zangi adversaire. Azoe bata chama kolo wapi. Atelemela wapi. Je vais vous dire une chose. Héritier Fako tout na Fabrigas à sala ndenge nini pour album na etika en succès na katikati ya Koffi Olomide ya Fally et puis ya Jibin Piana. Pour babimisa album nzela moko. Donc album ya Fabrigas et bima nzela moko na formule 7 ya Fally. Et bima nzela moko na légende ya Koffi Olomide. Et bimanzela moko na balle de match ya Jibin Piana. Or si totali parmi l'album wana nyoso bo mona ke album etikali lelo na marché zo BTZ ya Fabrigas. Album a fallu se kufa. Ya Koffi Olomide et yokanité. Et puis ya Jibin Piana n'en parlons pas. To yo ara Zebuka. Zebuka on peut se kufa nango. De Fabrigas a tikala lelo. Lelo so zo le kananzelo oki je me rappelle encore. Et ben de la lovoyo, ils ont marché de bête na babaf. Donc ça veut dire Fabrigas a bête til lelo.
héritier Franco la fa on nous connaît quel est le secret de Fabregas pour akunda balbum ba mikolo bongo ya tika na succès. Olo luka sekele yo zoyande po ofinga faire ozo mi boma pour la recelisa na web sabino loko moko celui bazo tanga ba papa ya musique ba papa ya ba rumba parmi ba combo o batanga ka lelo ba tie combo ya faire egola. Aujourd'hui le père de la rumba congolaise c'est Ferré bazo tanga Ferré. Aucun jour le père de la rumba congolaise va falli. Jamais. Aucun jour va héritier. Na Congo ce qui fait razate de la rumba, muto azoteka rumba voilà mais mettre autant la Fabregas. Oh musique qui n'a vanda na rumba. Donc après faire c'est fa. Héritier faut ça le faire on nous kokanga fa. Fallait déjà dans l'histoire de la rumba congolaise Tostoboakae. Comme preuve l'élo. Comme preuve l'élo. Tant vous faites le que nous à Genève, la musique, que nous avons la bonne musique, nous avons représenté nos rumba congolaise. Mais fallait tant que de France, nous avons mis un tel. Tala memi bendo son, tala memi nini. Ozoki ne robeta musique, tout que ne représenter biso bendo son yo memi na poto, tout que ne représenter biso pompo miya que na na pompo. Nani comment ne sunani? Sampaio yo memi na poto. Non. Dans la histoire ya musique, fallait aller sauter. Tout tigali na faire. Voilà. Merci la baboye la bisonyo surtout, merci la bato tout balandi l'homme c'est dans un conseil motomo bo peto. Bo s'abonner, bo partager, bo liker. Ba on va se peli na analyse yo, bo commencer et vous allez bientôt kutani à la prochaine. Allez, ciao.